Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Chaque jour, ce tolali, ce tolamuki, tolamukana dossier sika. Tolamukana makamobwe. Donc, eloko bande ko s'attendre te parce que selon ba témoignage, selon makamdenge kendaka, bumulaka pou sija sika. Ce bolingi bo pe makata mwa mukie po ezala na YouTube eza ba période. Eza période mo bomona bo pemi makampe zate, o kaka la ville est calme, tout est OK. Mais bon, tout kaka pou si j'ai bimi. Donc makambu nde naza boye bozala branché ne la NG officielle ayaka na ba sujet n'importe comment te ngaso na ye na sujet soit naza na indice ok na ba enquête na nga na sali ba indice na nga na ye nango na lakisi soit na penda full histoire. Siko na likambo d'Acosta oyo na koloba na ba enquête na nga na sali na koza na 60% ya raison 60 parce que awa naza na ba preuve na nga par rapport ya ba enquête na nga na sali. Boyebi na réseaux sociaux facilement hein ou contrôler mutu na réseaux sociaux à partir à compte na ye Facebook, WhatsApp, TikTok parce que bato lelo bazala na ba vie privée te bazala kaka il faut yeba ke tel muta kenda ki bwa sala ki bwa zonga ki bwe et puis souvent makambo ya koma ya solo plus tard et banda na ba rumeur et banda na ba soupçon et enfin après 4 ans 5 ans et komaka elekaki nde tout mona ki ya vie de loin. J'espère que bino nyonso boyebi couple Lauriane Kanda na Dacosta Mukina babala naki si j'ai bonne mémoire année passée ce qui année passée était année écoulée na 2022 nde babala naki mais avant na banda ko expliquer qu'est-ce qui se passe na ba preuve na nga na zana on na tout à moi bordure muke lelo komi polémique mutu moko abali bato musu basali polémique biso kototo balaka bino kuna bobalaka te bokauki par rapport à makambo na lingi na loba siko na mwa ba enquête na nga la sali peut-être dans l'avenir dès to ozwa confirmation pas ba les concerner ceux qui ya solo te mais na ba enquête na nga la sali na ba preuve na nga ono bandotela bino moko kala mingi tawa na otela bino moko nde bokoyebisa nga siko na suka qu'est-ce qui se passe réellement nga na olakisa bino bino mobosa jugement na bino moko après bozongela ngai na ba commentaire. L'important ce n'est pas de se marier, l'important c'est de rester marié pour dire que mon mariage a reçu. L'important ce n'est pas seulement de se marier bobalani non, il faut bofana na libala bo consommer libala wana mais fort malheureusement moi si à Dacosta apesi ba indice belé et parmi ba indice non bana moi petite vidéo où il réveilla qui ba soupçon nga où etindi nga na fouiller eza pour na plaisir tende na une émission eza pour na ko sensibiliser bolanda vidéo wana poso bosisi kolanda ngo nde no banda soko kotila bino ba preuve moko sima muninga ba preuve wana tango ekosila nde na opesa conseil na suka
Maintenant, qui ango pasi makasi. Pasi. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo car il y a des boirées à manger, beaucoup de sujets à réflexion, mais pas étonnant. Mais tout là. Pour vos contrats de promotion et de publicité, pour tous vos problèmes de YouTube, nous sommes là pour le coaching en tout cas. Contactez ces numéros. La NG officielle est là. Elle est là vraiment présente près de vous pour vous aider. Alors, bon, la vidéo ou à mouké oyo. Tu sais, bon, si kolanda ngo, ndi na bando tse la bino sikoyo, elo nini, et sali ke, ne la bino sangwama oyo. Isa passe. Bolanda. Je vais partager avec vous 3 raisons pour lesquelles vous devez garder votre partenaire même s'il est infidèle. Ce n'est pas la rivalité, 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 ce n'est pas la rivalité. À partir ya vidéo wana nde sikoyo na koti na konti ya mwasi ya Dacosta. Eloba nango balabala balie ya yo kolela te yo pe oliaka ya bato. Publication oyo atiaki yango le 7 juillet et le 3 juillet 2024. Le toza le 30. Publication wana atiaki yango le 3. Kaka juillet o. Ngatie publication wana. Eloba nango balabala eloba nango balabala balie ya yo kolela te yo po oliaka ya bato. Na suki wana te. Na bandi ko continue. Bomoni vidéo bouti komona. Na ebandela vidéo nanga. O na tele bino wana ya mwasi ya Dacosta. Alobi na opesa bino tuki 3 raisons. Oyo kosala ke oboya mobali no te ata soki a divorce, ata soki azali infidèle. Oboya été. D'ailleurs, comprendre que elle avait déjà un message. Oyo abandait déjà coupé sa biso kala. Na koti pe na compte na ye. Ya TikTok place azwaki ba nini oyo ba capture na ngo ebele na ngo na ba commentaire bo découvrir makambo ezali na vidéo oyo nalingi ata okenda ata pressé te po alingi kobungisa makanisi te. Nalingi kotia mabunga nanga disperse te. Pour la bondeli bachero yo. Epesi batu mususu raison na sujet ya Dacosta, c'est un problème. Alors, oyo ezape kaka nakangi capture kaka compte ya mwasi ya Dacosta. Lauriane Kanga. Ayez le courage de dénoncer parce que le premier coup peut être aussi le coup fatal. Ezali vidéo moko boye ya violence mobile moko azali kobeta mwasi na ye nda asali yango dio atia yango esali kaka 3 jours passés. Chose sérieuse nano ebandi te. Ba vérité ezali ekoya na réseau moni na mwasi ya vie de loin. Ezaki lokwa aliseki. Video la kabwena mwasi na ye. Video la kabwena mwasi na ye. Video la kabwena mwasi na ye. Mena suka atanga saki émission atatoli yambula. Izaye kutu video kuta ndo bwa ki biso ba jeton. Video la bando bwa so ba jeton déjà mwasi nanga za mwasi nanga poka ka camoufler.
po camoufler kaka kelikama o eyeba nango kaka te eza edon me na suka atanga ke ote komi bana na nga nde bana na nga. Mes enfants sont mes enfants, les biens que j'achète, les maisons, c'est pour mes enfants. Donc akaboli ata na mwasi te pour dire que ye na mwasi wana bazalaki susu te. Émission non sango vuma na esengo te non sango na pasi na motema pasi mpo ani mpo mwana mwasi oyo deja ntango basalaki libala na Dacosta polémique ezalaki o robe esali boye o eloko esalaki boye mais na retenaki eloko moko pasteur de la foi alobaki ntango alingi acélébrer mariage na bango. Alobaki Lauriane aboya libala mbala ebele na Dacosta po Dacosta azali homme public basi elekaki mingi mais agéraki bango agéré bango ti Lauriane aye kondima libala na ndenge pe baye ko célébrer mariage. Donc déjà dès le départ Lauriane se totali bien moni genre baso bazalaka elle a confiance de soi, elle n'en avait pas parce que déjà kozana ba doute pona mobali pour dire que aza homme public na robala été pasteur de la foi des fois pesa moi si confidence yangwana ba parents boye kola kopesa bana bino confiance de soi et nayebi vraiment te loni esali que mwana mwasi oyo alongola alliance atia makambo na réseaux sociaux parce que petit à petit makambo ezokoma sérieux. Alors na bandi siko le chose sérieux. Omoni na vidéo wana bouti komona oya lobaki la troisième raison est très importante. Je vais vous donner 3 raisons oya kosala ke oboya mobile na ote atas infidèle. Ba commentaire nde fundi naye ko découvrir balobi Dacosta na mwasi na ye nzoka bakabona ça fait 2 ans. Toza na 2024 bango soki ba mémoire na biso eza bien babanaki na 2022 yango na oti koloba libala ezi loko oyo bato bakosala yango polémique te parce que l'idéal ce n'est pas de se marier. L'idéal c'est de rester dans le mariage. Kofanda nde na libala nde yango nde problème. Kobala na kaka te. Po balobaka libala solo ebandaka so ebatu mibale bakomi ofanda place moko. Si bato mibale no bafandi place moko te eza nango libala eza nango relation ya nango mpe mabe te. Mais po so moni bato bafandi 10 ans 15 ans 30 ans 40 ans soit baovivre ere soit moko azosupporte ezaka na deka bato basali 20 à 30 ans soit baovivre ere soit moko azosupporte po bafanda soit moko afandeli bana nga na ofandelaka bana eza réalité po Lauriane en réalité ka moni ntango nalandi ka nde naolinga na banda otanga no bakomante mpo nga azala makasi na komante nga nazwaka temps naye nango mpona sensibiliser ezala basi ezala mibali mpona baoyo baolinga bakreaka bapolémique biso koto tobalaka ce n'est pas le idéal eza ya kobala te eza ya kofanda nde na libala est ce que bozofanda na mabala yango parce que c'est pas normal ata mfleur yango ya divorce ezali mais oyo ekomi mariage oyo eza somptueux boye mariage oyo batie babilo nyonso en œuvre mariage oyo moto nyonso otala yango azomonaka oui ces 2 personnes ont pris leur temps de préparer leur mariage mais non alobi boye toi-même
tu n'as pas gardé ton partenaire. C'est quoi 3 raisons nini oko partager avec nos mamans. Ok? Toi, yo moko, o garder partenaire na ote. C'est quoi yo o partager les biso 3 raisons nini. Yo rappelle Lorian na répondre. Au moninga na lobby eloko. Après moto mususu azongisa lobi baboya nana mikuwa pena ye Da Costa elongi mikuwa. Oh, pourquoi kofinga baboya nana Da Costa ba question e bandaki bongo. Mais déjà réponse ya Lauriane likolo kuna elobi tout. Siko raison nini oyo Lauriane aboyeli Da Costa. Eza raison ya réseau sociaux pour net ngande na zaboye. Na redoute na nga la makambo te pour ya eza preuve yango wana. À moins que basa la vidéo ensemble ponde na zaboye na suka vidéo na nga. Na olakisa bino compte ya mwasi ya Da Costa. Na olakisa bino compte ya mwasi ya Da Costa. Da Costa zate. Attendez nga zaro publier ba vidéo ba photo na ye ya libala. Ba vidéo ya libala eite tout ilungwi. Ilungwi. Deuxième chose où tu cas qui vraiment attention na nga qui vraiment opende za esuste. J'attends impatiemment Mam Da Costine à répondre te. Motum susa lobi libala kufa kala bazozela 2 ans pour ba divorcer. Libala kufa kala. Donc babana ki na 2022 kaka. Na mona kutu vidéo moko mobali, c'est mobali. Moi sinda sel mobali asali surprise. Eh mibalo baloba français. Au mona français moko boye. Alame on a sauce à tomate. Français wana elamba mina sauce à tomate. Batie moi pilipili. Skofoli yango na kwanga. Français wana nyonso wana. O alobelaki mukolo Lorraine asalaki surprise. Kaka quelques jours après mariage na bango nyonso ekepamba. Franchement, nga ezolekela nga. Pourquoi? Mususa abibo tika boye. Déjà réponse na pese kuna lobi moninga na lobi eloko. Ça dit beaucoup pour ayebi que elle n'a pas su garder son homme. C'est que na rejoindre non ça l'analyse hein. Non le bambamo non ça analyse non tanga non ba commentaire non ça ba preuve donc tout est clair dans ma vidéo hein. C'est que na rejoindre hein, pasteur de la foi. Lenga lobi que abandaki mwana mwaso abandé déjà koboya na libala pona Da Costa za homme public abia koka na été c'est que mwana mwaso za mwasi bolingo azazua elle veut son homme pour elle-même mais est-ce que l'homme hey mamie est-ce que l'homme veut que sa femme lui il veut qu'il soit pour sa femme elle-même réciprocité papa biso depuis babala ba divorce ate biso bana biso bana biso bana toza na molimo ya divorce tolingi divorce ebite est-ce que pourquoi tozaka mobulu nazo continuer. Heureusement que tu n'as pas dit sinon. Après, il n'y a pas de raison, ma chérie. Donc, il n'y a pas de raison où tu peux garder ton mari, même s'il est infidèle. Donc, il y a des gens qui sont infidèles. Boyaye. Mais il y a des gens qui sont infidèles. Pour la fidèle à Zaraté. Mais awa, moi, c'est à lobby, il n'y a pas de raison. Parce qu'elle n'a pas supporté. A koki na été. Na koki na nga mobala mobulu te. Bon, de toutes les façons, ils appellent na mobulu, hein. Est-ce qu'ils appellent na akangé des fois? Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes.
Il y en avait vraiment beaucoup. Je peux aller loin. Il y en avait beaucoup. Premièrement, problème ezalaki na les ketchou, makambo ya deux fois. Est-ce que eza makambo ya deux fois? Aboye mpona makambo ya deux fois. Peut-être à préférer na ye mpe ka à se taire. Po aboye na ye azala ekoma o ye nde mutu ayaki yo expose mobali mpona makambo aki deux fois na ye ezalaka abo découvrir yango bino moko. Mais basero bazali na baproblème na lekechu abimisaki belema. Est-ce que ezali tondimelaka lekechu te? Totiaka lekechu kaka lokuta kaka. Nyonso wana eza kaka baanalyse. Alliance ekenda wapi? Question mosusu ya motuya yaya. Mwasi avidele bandaka boye. Alliance ekenda wapi? Oh libala esimbi yo. Omoni siko constamment na salaki. Place nyonso oyo bazo commenter que déjà on dirait un message en pesa. Mais a linga opesa ngo directement te. Donc a opesa ngo na ba parabole. Ce mot to comprendre déjà kaki allez-y comprendre. Vous savez la caille. Hein? Allez-y comprendre. Donc réponse Lauriane hein? A opesa biso message hein? Na système ya allez-y comprendre. Donc, il faut comprendre, donc, il faut comprendre. D'accord, c'est un problème dans les réseaux sociaux, qui kili. Est-ce que moi, ça supporté na établi? Mobala boy. Non, il y a un coup, pas mal tika mokili. Pour lui, peut-être, il s'est habitué à des problèmes. Moi, peut-être, je ne me suis pas habituée dans des problèmes. Je ne préfère pas rester avec un homme qui, sur les réseaux sociaux, on parle de lui, on parle toujours de ses défauts, il a fait ceci, il a fait cela, il est mené à tel des locaux, il est relié à telle chose, il est toujours ceci. Est-ce que toutes ces raisons-là, ce sont des raisons où on t'a fait divorcer? Point d'interrogation, parce que mouna moutou. Azarana moi degré na ye oyo a supporter la makambo mutu mususu koza makambo elekeli ebele lelo makambo lobi makambo lelo kuna makambo azo supporter mais mutu mususu bomona pardon na ko supporter na ngati bozala concentré ba preuve ezali na suka na kotiela bino compte ya mwasi ya Dacosta ba vidéo no salaki ya libala tout et wumbu kami o ezate. On a tout enlevé. On continue. Femme légitime de tonton Dako. Réponse ezate. Mtusunda zongisi. Libale kufaka la Dacosta lingi koki mandaku trop. Dacosta Curieusement na réseau ce soir ouais. Tozala pe na mwa bato yo bayebi biso pe na ba vie na biso ba vie na biso oyo tovivaka quotidiennement parce que tozala pe belima te tozala belima te toza bato tozala belima te tozala bilima mai te tozala pe invisible te totambolaka tozala pe na ba camarade tozala pe na bandeko na so pe mosusu pe bayebi pe bavi na biso tozala pe so pe problème pe ezali okobenga pe mutu osololi na ye malheureusement na mutu mosusu akobomba na ye secret na yo akobomba secret na yo likambo eza nango toza na baproblème na yo ya bombi na ye secret na yo eleki nango eza na mutu mosusu abomba na ye secret na yo te akolinga kutu eyebana peut-être yo mokolo likambo ozozela quel est le bon moment oyo nakobimisa likambo wana
mais bato baza tout autour na yo babibisa tokobimisa tokobimisa ngo yeba na réseaux sociaux mutu mosusu azongisi abon mosusu abi akóma na Cardozo est-ce que eza ya solo est-ce que moto akomente kaka komonte ne kaka po déjà beaucoup de rumeurs esirkulaka que Da Costa azalaki mobali ya Cardozo mais Cardozo ana bana mibale ana bana mibale Loriano abota te mobali ne peut-être babande bakokaya koespérer babota ne ya banda vie eza Da Costa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour les lotos to assister na boye? Na ko douter na ngai nazolo bango penda clairement. Na ko douter na ngai nango te po makambo pe ya vie de loin ezalaki kaka boye. Et finir par koyebana. Mais au début bato nyonso bandeki kobomba ngo moto ayeba te mais alekaki asala émission et plein d'autres personnes bokolobelangaki non eza bato ya liboso te mais il devait quand même libala oyo dès le départ il y avait beaucoup de problèmes surtout sur les réseaux sociaux il y en avait beaucoup oh, il y en avait vraiment beaucoup. Si c'était que pour que Soukaka boye, j'aurais préféré que Baba na bango kututé plutôt que Baba lana pour biso tozana biso ka na raison. Mais tu étais marié ici, non? C'est comme depuis mais tu étais marié ici, non? Depuis c'est comme s'il n'y a plus rien. La vie de réseaux sociaux, c'est compliqué aussi, hein? Vous voyez? Donc, elle était mariée. C'est comme s'il n'y a plus rien. Et puis, je peux même confirmer. Je peux confirmer. Ça fait très mal. Mère, pardon, Aboya, Kaouchou. Maman nanga mokili. Mais pardon oboya caoutchouc nango caoutchouc donc oboya caoutchouc donc aboya caoutchouc donc Da Costa za caoutchouc Da Costa caoutchouc mibali walobi François lobi ke o penda nazo raisonner ka mukolo oyo akendaki ko moi ça sale mobali surprise mobali alobi je t'ai choisi toi siku mobali ça lobaki il a choisi elle moi si je quoi aboeli nini les femmes tous ala na moi confiance de soi mobali abali yo za la confiance de soi na yo peu importe dit que c'est moi. Mais ce que ça zou appelle les kate basi zouwa déjà quand ndenge pasteur de la foi lobaki ana pasteur de la foi lobaki yango te alobaki yango abi moi ça ndo linga kobala mobali te po moi ça zo mona ka mbala connu donc peut-être y a vie na e abandon raisonner te que akoko bala star donc ils ont semblé pasteur de la foi souligné qu'à lobby baka bwana mbalebele pour moi si azolinga te bon musupe bon moi na comportement pe ya bana mikie pe ya moko izaka pe bien te en mibali soko yebi ke oza pe homme public makamusupe bakoko solo makamusupe ko oza ya solo bala pe moi si mo boye kaza pe na moi maturité pour soko bali pe moi immature na yo problème eza pe ka ya yo moko lia pe so pe kimia ako pe so pe trouble
okozwa trouble pona nini? Pona manque de confiance de soi. Tu n'as pas confiance de soi. Toujours continuer. Ebongo ya yo akenda wapi? Dacosta akenda wapi? Ba élection ezalaki quand? Ba élection. Pour dernière fois namona bango. Ezalaki je crois na ba élection, na ba propagande. Et c'est déjà combien d'années depuis Félix aleki comme président? Dernière fois namona bango. Ezalaki na ba élection. Ezalaki na ba élection. Dernière fois namona bango ensemble. Yaya kenda wapi? Bon, alliance eza wapi? Mususu azongisi basala déjà divorce. Mususu azongisi na motema. Donc vous pouvez même constater ba o bazana bomoni compte ya mwasi Dacosta. Bokende na nini na ye na compte ya bomoni eza TikTok ya TikTok. Bokende ko vérifier. Bon vérifier bomona que mwasi wana lataka lisusu alliance te alongola. Et quand ndenge na yebi basi bazalaka so babali na bango boye. Ngana alliance ton pied mon pied. Moi bagi boye alliance. Et puis ezalaki pe amitié te. Ezalaki pe amitié te alliance mo penda ya bien ya munene. Le mariage est scellé, marié. Bon sepelara. Mariage à Mikole comme il faut bon sepelara moi réserve. Vous voyez bité est-ce que bateau ba rozaka na libala to bateau boza sou na libala te. Et combien certain c'est bon bala na mariage mon botier na botier moi bon pe 6 mois 2 ans. Donc na Afrique na Europe et comme il kan ndenge moko na kala toyebe ke mindele nde fe babalani baumelaka te. Mais la minute oyo ekomi nango ata biso banoir mpe soko balani. Donc Dacosta a répété ka histoire ya grâce te mon mariage humilité. Vous remarquez que na ba image oyo à répondre te na premier commentaire, na deuxième commentaire, na troisième commentaire aya ko répondre oh balobaki jolie ma fille. Na wana nde à répondre à tes cœurs. Donc na ba wana mususu ana réponse au pesa batute. Quand ndenge moi si a vu de lui azalaki ana réponse au pesa batute pour réponse pesate. Je rappelle que ce libal échoué, ils à la faute à mon côté. Dans le baron toujours, libala, batba memango, ils à 2 personnes. Mon côté, mon libala. Libala, ils à 2 personnes. Ya yo, yanga. Bisomi balé photo ça la sorte que tout tambo l'ensemble. Il faut tout ça en sorte que les cambo et simba. Et cause à katende ngai personnellement ezaba nanga mibali ezaba nanga basi na kotangisa bango bongo moko sundela libala te bana basi yo nde mutu fo simba libala tant nzamba osala libala lobi Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Et ça, un devoir de part et d'autre. Mobali alinga mwasi azala soumise. Mobali ana rôle nae, mwasi ana rôle nae. Sikoyo natie bino compte ya Lauriane. Botala yango. Omona ki ba video nyonso. Ilongwe.
botala nazotiela bino yango yo. Quant à Lauriane yango yo, ba video nyonso nga nayebi ntango asalaka libala na ye atiaka ba video ba photo ya mariage ya ba demoiselle d'honneur ndenge azalaka na ba demoiselle d'honneur na ye na chambre moko apiblie na mobali na ye. Ata video oyo naotolobela bino ki asalaka mobali na ye surprise wana oyo Dacosta asalaka baphrase à la pepe soupe, baphrase moko tomatisé, tomate pepe soupe, bokoki kolia phrase wana kwanga oyo je te choisi patati patata ezalaki. Mais nyonso bino moko nde botala boye bomoni ke nyonso eza lisusu te, eza te nyonso na parcourir eza te, bozomona ngo te eza te. Natie penza botala lisusu pour une seconde fois, botala lisusu pour la deuxième fois. Tokei tozokende tozomona kiti na mati na baluki na zongi na kei na tournoyer eza te. Donc alongoli nyonso. Donc selon ngai conclusion nangai sango ya mawa, parce que tosepela nde so bato babala niti toka mawa so bato bakabwa niti eza sango ya mawa, eza sengo te, eza sango ya mawa. Dacosta na mwasi na ye selon nga na bapreuve na présente bino na makambo ebimaka na réseaux sociaux na ndenge mwasi na sali na selon expérience toza nango ya makambo ya vie de loin. Dacosta na mwasi na ye libala abu ya bakabwana ça fait 2 ans ka ndenge botangi kuna mwasi alongola alliance mpo Dacosta akimaka ndako adekusha adekushaka. D'accord. Est-ce que makambo adekushana ezala kaka makambo ke mobali penda bimi boye akei na ye wana makambo akala mibali yango ata bakoma ba infidèle mais awasala na ye infidélité na mosala na ndenge akende ya mosala akebisika akendaki apres ntango azonga ndako soki azonga 16h azongaka 16h akoza mpe na mosala akosa ye maladi akosa ye mpe maladi ali akebi yenga na mwasi mosusu alibanda mpo ani mpo 16h 17h 18h ata 19h ya mwasi nayebiki azongaka ndako azongi ndako aye kofandisa mwasi deye ya ndako mpo so mpe na ndako ezala te. Mais Dacosta balobi akimaka eloko ni ekimisi Lauriane na libala infidélité. Qu'en est-il de ceux-là qui disent que mobali aboyaki te mpo na basi? Est-ce que mwasi ya Dacosta ndenge atiki Dacosta wana aoza mobali fidèle? Est-ce que ezaka mpo na infidélité nde mwasi akei? Est-ce que eza na eloko mosusu te? Est-ce que bakosela Dacosta makambo? Est-ce que ndenge alobaki aza deux fois mwasi akimiki deux fois te? Bakestion eza ebele mais par rapport à bapreuve nga na yeli bino na constat na nga nasali eza mawa yango wana bato baose réjouir po baseka baninga mosusu no babali te. Mama bokoti no mabala te, bokota mabala bofanda na mabala ndata après 10 à 15 à 20 ans nde bopesa bato bakuza na libala te bolobaki biso tobala mais ka ndenge bozokota libala wana bozoseka baninga biso tobalaka bino bobalaka te bofanda mpe na mabala
pose l'importance, ce n'est pas de se marier, de rester dans le mariage. Sinon, toutes ces cérémonies-là, ça ne sert à rien. Liba les a facilité. Liba les a un mot rose, un mot bien té. Et dans ba réseau izalaka. Quand est au monde qui Papi Mboma a gardé l'alliance naïe pendant beaucoup de temps. Hein? Papi Mboma a fandara vraiment l'alliance. Afandi pendant l'alliance pendant beaucoup de temps. D'ailleurs, l'alliance. Na moi snipe mikolo yo a compé robime sous on dirait moi si on dirait batamaka. Ils allaient répéter quand on dirait ma seki. Baza pe sousti. Donc ils a mawa. Quelque part dans le lobby. Mawa pro moni mon peu boé. L'église pe ils ont échoué mingi. On a makama bala. Comment se fait-il que batou ba ok l'église la plupart batou bazo divorcé wana ils a ba frère na ba sœur engagés dans le Seigneur mais ba divorcé et le roni ezo sala ki ba divorcé question na nga yango wana et le roni ezo sala ba divorcé ba frère na ba sœur et là on est au sala qui va divorcer pourtant ba ok l'église ba olanda mateya ezolekela et comme il passe pour sekate ce n'est pas de se marier parce que s'il faut se marier et se contenter à la cérémonie moi soit bala qu'elle a été honorée. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle abandonne à Tikili Bala? Beaucoup de questions. Peut-être boyo quand on peut te pour azane muta réseaux sociaux te mais isa mawa. Voici. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Ce n'est pas de se marier les buts. Les buts, c'est de rester dans le mariage. Ça fait mal et ça fait peur. Ça fait très peur. Na bato basenga bato ba mabala, omoni mutu. Aobota na ebana yuzu sengeka à libala peut-être pas aki na libala simbita comment on peut faire relation libre valeur à libala batu ba baby si yango ma nzambasu isa passe makasi vous avez besoin coaching au cours de sa chaîne na yo on a besoin de contrat promotion et publicité vous avez besoin na régler le problème na ya monétisation vous avez problème na chaîne se sentir à l'aise contacter nga to travailler na yo to sunga yo to kutani prochainement donc d'accord ça na moi sna bakabwana que Dieu vous bénisse bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.